mbote ba internaute ya www.congolokolenews.com esengo koyeba bino ebele kolanda site na bino www.congolokolenews.com lelo na cadre ya émission na biso parole aux handicapés toza na esengo ya koyamba papa moko ayaki kobetela biso porte po aloba maye azanango pona koyebisa bino na bandi na ke kopesa ye mbala moko mbote papa mbote mama esengo ya koyamba yo na plateau na biso na pesi yo maloba o se présenter oyebisa bato bakolanda yo kombo na yo moi présentation mon poussé avant tokota na bozindo ya masolo yanga na yo. Merci maman pour la parole. Kombo na ngai ezali papi Bosenge Balenge. Nazali papa ya libota. Nazali na bana misato. Mibali mwasi moko. Pe nazali na mama na bango na ndako. Et nabundaka muke pona ko se prendre en charge pona bango. Merci beaucoup na bandi ete boyoki présentation ya ndeko na biso kasi nalingi na yeba yo oza père de famille ozo kamba bongo libota oza na mwasi pe bana misato nalingi na yeba osalaka nini pe pona kozwa bana na yo en charge osalaka nini po osangisa mwa mobimbo ki pe libota na yo. Bon, merci maman pour la parole. Nabundaka tanke mobali banda tongo ko bima okende ko luka. Bon, nazali mieux placé mingi na sala ka mingi o ba bengi na susu journalier au coup de main. Tant susu na sala ka na jardin comme jardinier ko lona ba fleurs ko rosé et na sala ka susu pe ko sala neti na lavage na ba bengi bianderie ko repasser bilamba ko mettre en gros avec le pe wana nabundaka atake ezo simba te memu ke kaka okena luka mwa konga pona bana nalingi oyebisa biso paralysie na yo to handicap na yo ndenge bino bobengaka na lopoto personne à mobilité réduite nde bongo papa azali eta oyo oza nango lelo eza naturel toloba ya kobotama eza erreur moko médicale to pe négligence baboti po toyebi bato mosusu pe bapesa bana vaccin ya poliomyélite te lelo bana mosusu pe bakomi na baproblème ya handicap physique. Bon, merci maman pour la parole. Ngai nakoki koloba ata mosusu ezali négligence ya baparents. Négligence eza na baparents vraiment makasi te parce que maman na ngai azalaki d'abord traumatisée dans le sens que papa otaki kokufa nga natikaki na libumu ntango nabotami normal azokende kosala babitinda na village kokende kotoka bamai po grande sœur na nga azalaki na zemi eza biso tobandaki kosunga ye kokende kotoka mai toye nango asali mwa misala échappe moment tobandaki kokende mais eyaki koarrive un jour touti kotoka mai ntango tokomi komata ngai nabeti libaku kobeta na beti libaku wana et directement nazokoka su kofanda te nazokoka su kotambola te mais nakomaki mutu moko mokongo na ngai ezali d'abord na problème. Bon, à l'époque wana vraiment ndenge bavaccin ndenge ekomi lelo na bavillage ezalaki vraiment te bato bandaki kokende mingo papa moko asimbaka kuna akende kosimba ye tout ça nde mama atambolaki wana tout ça akepa papa mosusu na likolo etikalaki ya mwa malamu papa wana bendi yango eleli ko yango ekokoma paralysé et nayi kotikala kana o moko et tant bamoni ki basaki effort tout wana rien ekokaki ko aboutir nde bayaki kosenga keto ya na Kinshasa koya toye ko na Kinshasa nde bayaki kolakisa bango centre moko quelque part ou peut-être na koko sa publicité na ngote yango nde yaki koyamba biso bakine kokundanga na mabulu tout ça ba ceinture ya Mukongo pour souci ya ba parents ezaki que nanguluma te nazala quand même na telema na tamuna simba même ata ba beki ekozala mieux mingi yango ba parents basaki pas trop loin batamusinga boto na commune na niveau ya kosimba bakani mususu kolata même na makolo lelo na lata kasute parce que likolo comme un peu na problème pour kotambola koma kutopasi nde bamoni ke moyen to avancer sur makasi zate le quoi déjà ça comme côté les déjà déplacé na ba beki na ye
pour les préférences à côté de moi classe attendre à moi dans pour ceux qui pas t'inviter aux amants problème de moi qui va parents bakataki wana nde esa ikelo nazotambola. Merci beaucoup. Mais puisque olobi makambo ya classe oki koyebisa biso na été lo komaki na niveau nini betude nini osali pe oza na niveau nini? Bon ngai pena na suki mi na troisième humanité parce que nazalaki peut-être na bato bakoki kosoutenir ngai te po classe ekomaki ozokende leta mosusu babengani moto mosusu akozwa responsabilité na kosupporte yo okoma moma moko boye pakomi na baproblème neti yaki koarrive eloko moi bandeki kosimba te yango na préféraki classe yaki kokata na ba troisième ekomaki na moma nasala section nalingaki mais malheureusement azwaki chance wana te nalingi nayeba parce que moni bato mosusu soki aza ebosono aza na problème ya mobilité okomona ndenge biso toloba aba handicapé au physique aza na makolo te mpona kotambola mokomona aza un peu rejeté na société omona mpe ntango mosusu libota bakopesa vraiment ntina te okomona mpe ye moko mpe akomi complexe yango natuni papa regard nini libota etalaka yo ntango nakoloba libota namoni bandeko bisika ovandi namoni mpe na société e na bapesi question mosusu est-ce que eta oyo oza ekomplexaka yo to omiyoka mabe? Bon merci maman. Na libota kimi ezalaka nango parce que ekozala patata mabe soki patata bayebaki te mais bango bayebi cause ndenge nazalaki balingaka te presque ntango mosusu mpe nasilika bon makambo ezangaka nango te mwa benjour ezalaka na société aussi mpe ezalaka un peu difficile ya d'autres bato mosusu barespectaka ngai ezala bamama mosusu akoma arendre service mais mosusu mpe ozoleka na veni ntango mosusu azotiola yo azofinga bana pe baza wana bazofinga bon nga na trouva yango normal dans le sens que po nabotama eboye te eza circonstance eyeninga babi chaque circonstance ezweli na vie il faut toujours kopesa nzambe merci napesa nzambe merci et position mpe naza nango esungaka nga mpe na bamakambo mosusu ye mosusu soki navandi boye mpe namonake si peut-être nazalaki infirme te peut-être nakwaki kobénéficie eloko te mais soki nazobénéficie yango ezala mieux mais tant mosusu mpe esalaka mpasi tant mosusu oki quelque part oza na capacité ya kosala mosala wana mais bazostope yo bazomona kaka neti eloko mona neti okokoka te tout ça bon mosusu wana omona nde epesaka mpasi na motema ozomona ke efale nasala mais baconsidere nga boye to bazwi nga boye mpona nini naza na situation ya infirme. Vraiment, merci beaucoup. Omoni papa, malgré infirmité naïe, malgré situation to comme naïe, mais Azos quand même pour ça là, à coutani na moi biondri, à repasser, à coutani na moi musala mukia sali, naningi na eba, musala oyo sala kawana, et sungaka. Bana na yo, est-ce que vraiment revenu oyo zwaka mbongo to motango oyo zwaka et pesa ka openza makoki ya kosunga libota na ope bana na yo? Mais nyonso nasalaka ekokaka te moke te mpo futa ndako tangisa bana mibale luka ya kolia neti nekokaka te. Bana baza mibale? Naza na bana misato mais moko aza ya bébé aza tiko na 3 mois mibale nde mosusu oyo ya liboso aza na 8 ans ya mibale nde aza na 7 ya deuxième aza na 7 ans. Merci bien papa nangai. Rappelez nan bat ba kolanda kombo na yo po ba linga pe ba ye po aye kokota sikoyo a yebisa biso na kombo na yo lisusu. Kombo nangai Papi Bosenge Balenge. Merci beaucoup papa Papi Bosenge Balenge. Bomoni papa Papi to vandi na eboye. Aza kutu na handicap physique mais akotambola ko luka. Ba ike baza kolongo no ba telema pe boye baza na handicap te mais akosala eloko te akozala kaka bongo kovanda mais aza na makolo te mais azoluka quand même. Nalingi na ba moi question ya curiosité. Omoni ba famille na biso oyo tozalaka na moi discrimination trop. Ba famille ba komona ndenge nini mwana tout ça mwasi akobota vraiment na infirme. Nalingi na ba relation na yo vraiment na mwasi na yo. Ezaka boni. Mwasi na yo aza normal. Toi et pas à personne vivant avec handicap.
Bon, merci maman pour la question. J'espère que tant on a bandaka kokola, na bandaka kobondela mingi nzambe, na ndeko koyebisa nzambe que comme nga nazali orphelin ya natikala na mama papa kufa. Ce qui le komi na tant que olingi opesa ngai mosungi oyo tokozala na ye. On préfère faut pesa nga orpheline, ce qui orpheline te à l'infirme mais infirme moko oyo ekoki ko permettre que aida nga na msala komema mwana komema pe cantine kokena peut-être na douche pona kosunga na biloko na mususu ndenge bibelo bi oyo kosenga nzambe akopesa il arrive à un moment moko na ki kotala 40 heures na ngai na putika fi moko avandi na bina bana nanga ko aborder ye na bani pe ko aborder titi to sololi nanga na sepeli na yo tout ça ai bisinga soko za posa na ngai foye pa babote ngam no babote ba koya mais biso mbena photo vandi ça ce qui to vandi c'est ba otonga ndako ngano tozo kwa fondation ce qui fondation evandi malamu après ba brique ko yandi ndako yeko mata ba brique zande ba ndeko tout ça ba koya pemé so mais biso mbena to za na to sola ki na biso wana pe to sisi il est arrivé à la qui grande sœur na ke non il est accueilli si tozo solo la ngai na zaki na kuna makansité ke aza infirme tout ça idée na ngakuto ezalaki na mote na kuteka ya kuvanda azokanga mwana suki siko tango atelemi akomi kokende na remarqué que aza boiteuse na yoki suki na ngai kobana na mutu tina sonki malili pe na tuna été ndé arrivé le lot tozana ye na moi de la nzamba okaka prière na ngai nzamba okaka prière na ngai apesi o nga na sengaka. Merci beaucoup en tout cas papa papi likambango moni nzamba oka mabondeli ya bato apesi oka molonga ni ndenge makanisi na yo ezalaki en tout cas na sepeli parce que ozondima ke na eta ozana ngo faut kopesa toujours nzambe merci parce que aza mettre à temps na circonstance émission na biso parole aux handicapés eza espace moko topesa bato nyonso bazana kundenge tobengaka bakakatani ezala ozana misu akomona te ezala ozana makolo kotambola te donc infirmité nyonso moto akozala ngo eza mental yango topesaka espace oyo boya koloba yango nalingi oyebisa biso yo lelo ekomona biso Congolo Kole News eza espace oyo topesa na bino topesa bino privilège ya koloba nalingi oyebisa biso tina nini yo ekomona biso pe message nini okopesa na bato nyonso baolanda yo. Bon na ekomona bino parce que nazali na pasi mingi nazali na pasi mingi po kota la condition na ngai ndenge nazo vivre eza pasi mingi naza kobunda na kaka tanke mobali soko biko bunda na te bana bakolia nini bana bakosala nini mais nazo tala à la longue na vie na ngai ndenge nazo mener tango mususu na kokazi ko bima te pe na kokazi ko tambola te parce que la distance na longwaka ndako tina ya ko kozwa bisi na peut-être na centre ville na lokata moi place na ça moi coup de main eza mulai tant nazo kata pongi 4 heures kotambola tant na kotambola kolonga ndako na ngai sika na futela kati na koma na rita on na sala ba 1 heure ba 1h30 ba 1h50 au stade là sur zubis okokoma na rita on so ba nso ba moni tant so opesa ka ba ta mwandambo po tant so opesa moi 300 moi 500 ngosusu amemio ngosusu pa ko mono boye asinalier que c'est fait te wana mutu faut-être mutu mo bien te baleki na wana mutu ka batiki okana rewana okotelemo telemi na ndenge tambolaki na ndenge temi na re okida makolo passe moi pozo ngape na ndako eza te po mama ebike oke koluka okomona tango susu be transco payer omati tango komata boy tango susu mona pe mutu susu ya motema mawa apesi o place ovanda mususu pe akotika okotelema susu wana ti okoma na centre ville tango koma na centre ville otambo surtout koma ne sika lukaka mwa kwanga ozoka déjà ke olembi okoma suku ne susu musala sala boye pe tango so bimi tongo ozozonga ndako tango susu 20h 21h okomi cassé lobi na tongo susu fobi neti iso sala nga pasi mingi yango moni ke na lobaki ke na ya kokutana na bino comme na biki mama gudule senga pesa biso espace to solola na solola bandeko na nga ke basunga ngai d'abord dans la difficulté à makasi po nazomona ndenge nazomena vie nanga
eza vraiment bien vraiment tenir si longue vie te bobi mutu atalaka déjà lobby na ye ndenge ya kozala bana baza pe mikie souci na ngeza que ngai ata papa na sisaki classe te mais bana na ngai basisa classe pour tango de jeu so boti déjà eza déjà ko préparer déjà retraite ya vie na lobby ndenge kozala retraite ngo kozala bien na bana na soki bana na batangi basisi ba classe bakomi batu wana bakosunga mais lo so kaka uboti kaka po kaka ozala na bango lobi so batangi te bango na pe bakokoma ba fazer bango na pe bakokoma pe bandoki bakoya su kolia yo su papa la difficulté na ngai ezali que nzamba sunga ba ndeko basunga ngai nazwa ta esika na ngai moko ya kovanda bandeko bazolanda ngai na poto basunga ngai na bambongo na bango basunga ngai nasomba ta mwa esika na ngai nakotia ta mwa locataire azofuta mwa mbongo wana nazofuta ya bana classe et de deux basunga ngai susu nazala ta na zamba na ngai okola nalonaka na ngai déjà bapelouse natika kolona pelouse mais nalona ndunda nalona aubergine nalona tomate ntango mpe nazoteka revenu wana mpe ekosunga ngai nafuta ba nerval ngai moko mpe nalia oli natambolaka ba distance ole mais oyo ngai moko nasunga esungaka ngai à la longue pour que vie na ngai ezala mpe améliorer pour santé eza mpena kokoma. Papa Papi Bosenge ya solo bato bakolanda yo na bandi ete basimbami Papa Papi boyoki ndenge alobi soki ayaki koluka congolokolenews.com pamba te ayebi ete na Congo Lokole toza na espace parole aux handicapés totikela ba handicapés baya koloba na biso nyonso bato oyo tokoki kosunga bango na moke oza nango yo osimbami ozwami libanda ya mboka to na kati ya mboka pe oza na mwa 10 francs na yo ekozala malamu soki nzamba tuti vraiment motema na yo oyo nyonso ozota l'émission ya lelo soki nzamba tuti motema na en tout cas ko hésiter te na yebi ete bosala kango bosunga baike na nzela ya émission oyo na kosenga na bino vraiment mitema na bino esimbama vraiment esimbama ezala mbongo ezala elamba ezala eloko ezala nyonso aza pe na bana misatu aza pe na mwasi esengele afuta ndaku ale bana asalaka na ye yango azoluka mezo kokate batu mususu baza pe malamu boye atambolaka normalement mais aza na makasi ya koluka musala te mais ye azoluka Papa Papi na bandi ete bato bakobenga biso to bakobenga pe yo yambo to sukisa na moni oza na ba vision bilanga projet soki pendo ozalaki apte physiquement musala nini olingaki osala mama kudu le sengo na sepe na motuna no eza sengo mingi nga souci na nga soki nazalaki apte ngai nazala agronome. Ah bon? Parce que ndenge namonaka bandeko mibali mosusu bazotelema na bacoin basusu bazokoma bakulu na kokata bato ba machette soki ngai nazalaki na niveau ya ata siko pe naza pe na capacité ya kosala yango iloko ezozanga kaka patata espace zamba kozwa ba jeune wana nyonso ko former bango ndenge nini bakoki kobokola mbisi ndenge nini bakoki kobokola nyama ngulu ndenge nini bakoki kolona ndunda bakoki kolona aubergine à la longue parce que oyo bango bakosala wana tango toteki yango mutu na mutazi mu eloko ya ko vivre nango azwi pe mwa kwanga na ya kolia je crois ba mobulu oyo tozala komona mona oyo ekozala te po mutazi déjà musala na ebo yo loko okataka batu na machette tozio ndenge ozana okokende kokata zamba okata nzete totumba makala toteka toliaki ole okataka mutu yati souci na ngai esalaka nga tango namonaka bandeko na ngai ezala ba valide ezala ba handicapé batambolaka tango so bavandi bazosenga esalaka nga pasi souci na ngai ezalaka ke bandeko wana nyonso tu na encadrer bango na pesa bango pe msala na mwanda mbonga nazozwa bango pe bazwa po tango bango bazwi bakolesa mabota na bango losambo na bango ekozala toujours ke nzambe pambola mutu oyo apesaki papa na biso musala po nini tozwaki ya kolia neti kozala pe longue vie po na ngai neti souci na ngai oyo na raisonnaka ki soki nazalaka valide oyo nakoki peut-être kosala nde yango wana mais naza pe na capacité po balobi makolo nde ezwi kokoso mutu eza normal maboko pe eza normal okoki pe kozwa mutu mosusu azali na ye normal okoyebisa ye bon omoni esika oyo bobalola maître boye esika oyo bolona eloko boye esika oyo bokende kosabone yo ozoloba
bato bazolanda bazosala omona mpe na suka nango mpe epesi mpe mbuma ya malamu yo osepeli bango mpe basepeli naye kozala malamu mingi. Matondo mingi ndeko papi, en tout cas makanisi malamu ko utepai na yo papa na bandi ete bato bolandi biso bokozanga te kobenga wana na moni Claude Mbola na France le grand courageux, na moni Charles Fale na moni bato ebele, na moni ba FM4, na moni ba Picho Pacho na Norvège asotali konko tala papa bato tosengeli kosunga bango oyo na bosanité couple Masengo na maman Julie boza na Kinshasa bozozonga kalate bato akosunga bango oyo na bosanité Rikine Miala bino na kati ya Londres tala batu o baza koluka. En tout cas to lancer appel na bino so bolandi vraiment émission oyo parole aux handicapés bo sunga ndeko ton soit peu parce que o biso peto ko sa les aka lisungi pe ba mona to ko tchana bilili to ko tchabo to ko leksa ba voix ba onde to ko leksa ba voix ba tout ça na net po batu bazwa pe message ba yo kapé mbela ndeko na kati ya mboka ndenga komona pasi ya lobi teke alingi mosala te alingi mosala asengeli nde na lisungi na biso pe na bino. En tout cas bino baso bolanda kabiso na moni pe Paul Aloma Ngongo na Belgique bato kosunga bango papa Clément Kipoy papa et maman Nzambi na maman Marie. En tout cas na la tivino papa papi ceux qui bosimba mi bande konanga bozanga te kobenga papa papi eza na bato pe bakoluka kobenga yo na kopesa onzela opesa bango numéro ya téléphone na yo ata na nzela singa babengi bakozwa yo ata na nzela pe akongolo kole soki bobengi bokomona ba image ndenge tosalaka kaka toke na caméra topesi ye tozwi image tozongisi po bino pe bomona malobo mboka yo papa. Bon, na sepeli na bato nyonso bayambi bayambi biso lelo na ndako na bango na baetandonike bamoni biso nde tosali émission moto nyonso to nzambe akotute na motema akoki kocontacte nga na numéro na ngai ya 09 916 818 93 09 916 818 93 obenga ngai telefone ezaka nango ouvert ekozala esengo mingi nzamba pambola bato nyonso to batutisami. Merci. Vraiment merci beaucoup maman Nicole Kuhn. Papa papi pe na ete boze bele bo encourage kanga maman Gidi en tout cas motema monene okoluka bato bakakatani bebosono obino bobengi na poto ba personne à mobilité réduite pona kosala na bango ba émission ya solo eza pe sengo pona nga na ba bino ebele kosunga ndeko na ba bino ebele kobenga pona koloba zawa pi esengeli nini nzambe pe akopambola biso tosalaka te po moto azongisa kasi tosalaka malamu po nzambe asengi tosala malamu parce que yenda aza mofuti malamu ezalaki esengo pona nga koyamba papi bosenge personne à mobilité réduite nde tosali na émission eye alobi baposa motema na ye na bandi bandeko bakosimbama pe bakobenga ebele na pesi merci mingi na directeur na biso a programme des chutes Mambetuku aza na prise des vues na pesi merci na la perle de Congo Lokole News Mimi Sabi na pesi pe merci na Solve Magema oyo a monté ba image oyo na pesi lisusu merci na ba internaute nyonso ya Congo Lokole News éparpillés dans le monde partout où vous êtes to pesi binombo te mingi kimia boboto e ingela o mabota mabino tokutani na numéro mosusu ya parole aux handicapés. Bye bye, à la prochaine. Merci papa.